Ce nom sera gravé pour l'éternité dans la mémoire de Bakongo. Perrine Kabangu Nsalambi Maleka Dikombe, fille aînée, la prunelle des yeux de son Excellence Pierre Kabangu Nsalambi, ministre des Finances de la province du Congo central. Perrine Kabangu a fait son temps sur terre en marquant ses proches que ceux qui l'ont connue a déclaré, enfoui dans ses larmes, l'une de ses petites sœurs. Elle nous a quittés à fleur d'âge depuis le mercredi 23 février 2022, laissant derrière lui son mari Ben Dikombe Kong ainsi que leur bébé âgé de 1 mois à peine. Nous n'avons rien d'autre à faire que de nous soumettre à la volonté du Très-Haut, maître de temps et des circonstances, à qui revient la gloire. Pour rendre hommage à Perrine Kabangu et réconforter Pierre Kabangu Nsalambi, plusieurs délégations de Bakongo ont fait le déplacement ce 3 février 2020 de l'hôpital du cinquantenaire de Kinshasa. Mais la délégation qui a valablement représenté la province du Congo central et porté haut les couleurs de cette province à Simon Kimbangu et le mouvement citoyen et social Betona Beto, coordonné par Mirogène Tseka le Nostradamus, ce leader de la jeunesse qui a juré défendre la jeunesse et la culture Congo, quoi qu'il arrive. Joseph Tangayokaki que Marie Azana Zemi wana ezaya yete. Mais atalaki bolingo oyo azana na Marie. Bolingo oyo azana na Marie et permetta qui était ayebisa ba famille na ekeze miwane za yangate. Il voyait l'humiliation de celui qui l'aime. Il voyait l'humiliation ya mutu oyo yé aza semblable na yé oyo amoni apesa bolingo ndenge tolobaka beto na beto. Donc, à Salaki, esprit Betona Beto Joseph. Et aujourd'hui, Betona Beto déplacera pas Mbate. Betona Beto est un politicien. Parce que dans le Congo central, la politique est sale plus que les habits d'un fou. Vaut mieux au lata. Bilamba ya Mutaliboma qui est au côté de politicien à Congo central. Ce qui est awa parce que mutu oyo azo distinguer na ndenge ya kovanda na batu mbutaka bango biso toye poto tombola dignité ya ba jeune tozala ba pauvre parce que tozangi 1 million mais tozala na valeur bomengo na biso eza valeur na ki muntu o tozana ngo c'est-à-dire o eza parmi ba valeur ya beto na beto parce que eza mouvement social tosalaki beto na beto oyo na esprit que bana ya Congo central bazala valoriser lokola bana ya Katanga, lokola bana ya Kasai, lokola bana ya Équateur. Ndenge bakoma ba ministre ba ADG biso pe tozalaka bato kobetaka maboko te bakabela bato ba 5000. Mais tozala bato oyo tokoki kozwa ba responsabilité pour na développement ya province na biso. Donc beto na beto oyo eza na esprit il y a auto prise en charge. Champ de bataille na biso eza agriculture. Bilanga. Biso tokolesa batu. Tokosala nyonso yango wana esprit ya beto na beto tokende. Soko moni politicien apeme na biso to député yebaka za sérieux. Soko moni député na beto c'est kaza sérieux. Soko moni gouverneur na beto c'est kaza sérieux. Contrairement à certains Bambuta qui se vouent une haine inutile et qui l'ont démontré et montré au lieu des obsèques, Mirogène Tseka a tenu à rendre hommage aux aînés en allant les saluer respectueusement en toute humilité. Au sortir du cinquantenaire où le cortège funèbre s'est emballé pour accompagner Perrine Kabangu à sa dernière demeure, Betona Beto était au rendez-vous.
Après l'inhumation de Perrine Kabangu, les délégations de Beto na Beto venues de Kazangulu, de Mbuba, de Kisantu, de Mbanzangungu, de Lukala, de Kimpese, de Songolulu, de Matadi, de Boma et de Mwanda se sont réunis à Bandal pour un petit temps de repos avant de reprendre la route pour les Congo central. À ces lieux, Beto na Beto a reçu la visite surprise de Jean-Calvin Mbouessou, cet opérateur politique et grand soutien, admirateur de Beto na Beto et de Miro Ntseka. Nazo profiter avant ya ko répondre à la motura na onde ko journaliste ya ko présenter ma condoléance nangai na excellence à utu ko perdre mona naye. Le Congo central est en deuil. Biso tozali ba nationaliste. Le Congo nous appartient. Nous les Congolais. Donc ezali pasi mutwa loba aza Congolais soka ndimi Congo central te. Toi yebi Congo central te. Bikolo nyonso oza komona ebimi na kati ya Congo central. Attention, moi na oazwaka kombo ya tata babengaka ye tata. Nous sommes au Congo. Toza na matanga ya Congo central. Na kati ya Congo central, bandundu ezali, Kasai ezali, bikolo ebele ezali, Katanga bisika nyonso. Mais attention, province na biso o kombo nango Congo central. Donc ya za na kombo ya Congo. Na politique balobaka ba libéraka peuple te, mais peuple se libérera beaucoup. Biso tozali na mission lelo ya ko soutenir Beto na Beto. Beto na Beto ezali structure moko ya ko sakana nango te. Ezali a politique. Ezali na tendance à politique moko te. Ezali a politique parce que bavani si makanisi na bango na o etali développement ya Congo central. Balingi honneur ya ne Congo. Balingi lokumu ya bana Congo central. Va profiter na ezali ba droit na bango conformément à l'article 58 de la Constitution. Oyo biso ajeko totia mobeko na biso to créer la partie na biso ajeko. Que peuple nyonso azali na droit ya ko jouir na bomengo na revenu ya mboka na ye. Nde Beto na Beto amoni alobi non, tozali distrait. Ba politicien ba ali ko kosa biso. To sengeli to telema. Auto revendiquer ba droit na biso tozala wana pona ko soutenir politique o ya malamu poko ko satale ke liboso o to komona ya mabe to telemela ye tangu na yoka ki likanisiona no bi non, vous avez notre soutien étant que des panafricanistes et étant que des nationalistes. Nous avons l'obligation ya ko banda ko tonga liboso na mboka na biso et pas na biso to mona ba ministre nyonso bako bakotonga bandaku na ba province wa tongi na Madimba wa tongi kije na ye na Kasangulu wa tongi na bakwenyo sur province na ba fin fond bazwa bambongo batonga kuna pour le développement du Congo central pesa li recommandation pour la province nyonso etikali to ba ministre o bakosala bilanga na ba province na bango lokola Beto na Beto asalaka ngala dali témoin leo na dali kotama na mutuka na ngala ba fruit ya Beto na Beto uti Congo central ezali kolia ndaku na ngai ezali kolia ba pondu eliaka biloko uta Congo central grâce à Beto na Beto ezali structure oyo ezali kosenga na gouverneur oyo akoya sika a appuyer structure oyo parce que ezali l'avenir monene pe kosunga ye mingi na mosala ezali kosala puisque Beto na Beto soki yo ezali ko défendre Congo central na bomengo na yo na bolamu na yo Beto na Beto za sima na yo. Soki yo pesi Congo central mo Congo, Beto na Beto pesi yo mo Congo. C'est aux alentours de 21h que Beto na Beto a quitté Kinshasa, non sans avoir dit au revoir à son excellence Pierre Kabangu Nsalambi avant de rentrer au Congo central. Mais avant tout cela, Beto na Beto a rendu une visite de courtoisie à Denis Kambaï, le sénateur soutien du mouvement citoyen et social Beto na Beto. Nalobagage Biso ba neveu. Nous devons beaucoup du respect à nos oncles qui sont les Mukongo, les Bakongo. Baza ba noko na biso.